Shalom peuple de Dieu, napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya, eza yanga bino se Rebecca na ye lisusu ko partager na bino tellement message oyo ezali vraiment très important na révélation nzambe apesaki nga mpona kopartage na libota na ye yango moniki nalingi nasowa na bino napesa bino message kouta pa papa na bino mpe na solola na bino moke na lisungi ya Saint-Esprit na oyo atalisaki ngai na oyo alakisaki ngai nalingi mpe nalakisa bino ekosunga bino ekoede bino mato ekofungwama bino mpe bokokomprendre ta nini tozali toza na mposa toyebaka ntango tozali mpo esunga biso na kati ya barepentance na kati ya kozwa conscience na kati ya kose repentir mpo te eyede biso tomona bokonzi ya likolo mpo nyonso na se na moi oyo eza vanité yango wana ava tosambela ngai na yo tozotatola nanu yesu azali nzambe apres ngai na bino tokokota na kati na prière tobondeli na kombo na yesu zwa romain tokotanga romain 10 tobandi na 9 tosikisi na 11 totangi na kombo na yesu masiya. Je lis la parole du Seigneur au nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Yesu azali kolo pamba te nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema mpe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo mpe soki olobi yango na miso ya bato nzambe akokomisa yo bosembo mpe akobikisa yo pamba te ekomama boye moto nyonso oyo andimaka nzambe akoyoka soni te. Lokola yo tatoli ye okoyoka soni te nzambe ya Israël aza na bomoi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc balobaka na bino Israël, de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Dieu d'Israël. Nzambe ya Israël ekolo ya Jacob. Israël wana botala yango Israël physique te. Ozomona po ani bato lelo batatoli ba confession spirituelle existe. Oui, Israël obiso tozotatola lelo ekolo ya Jacob. Notre Dieu l'esprit. Elle a pris un corps pour assumer ba douleur oyo kokai kozwa place na bomoi na biso kokai kokondane biso nde liloba elataki nzoto liloba wana eza molimo me elataki nzoto tozobenga Jésus mpe liloba eza nzambe Jésus na kati ya Jésus oyo tozosambela nzambe azalaki kati na Yesu yango Philippe azotuna alakisa biso papa alobi oyo amoni nga amoni papa mponga na papa toza motu moko nde naza liboso na bino boye nzambe aza kati na nga molimo mosantu. C'est lui notre inspiration, c'est lui notre baide na biso ya malamu eutaka epai ya nzambe inspiration na nga malamu eza molimo mosantu moto azopesa yango aza kati na nga soki tozocroire biso nyonso bachrétien ke molimo mosantu aza kati na ngai ça veut dire nzambe azalaki na kati ya Jésus siko biso tomonaka ke Jésus na nzambe baluka bato mibale ya Dieu le Père, Dieu le Fils. Mais en Jésus, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui était avec lui. Oh, Isaac, opesa inspiration. Oh, yazo communiquer na yango. Ndenge yo na ngai to communiquera na Saint-Esprit. Pourquoi tu vas dans tobi molimo mosantu sunga? Tu le vois où? Tu le sens où? Mais dans ton cœur, tu vois que Dieu il est avec toi. Tu vois? Et ça, sécurité, moko bo, tu sens ça et tu es sûr aussi. Mais muto nzambe pa lobela ye ayoka na voix audible na nini akodute te ke na kati ya Jésus ya esprit de Dieu azala kati na c'est ça que l'esprit là to bengaka père ozomwa tongo azal abimaki po Jésus a senti douleur wana de nani Jésus azoloba pourquoi abandonné ngai na ekoloso obino mo boloba na français Seigneur pourquoi tu m'as abandonné ozomona parce que molimo wana nzambe tant qu'azana ye Saint-Esprit sur azana biso asunga biso makambo soko kwa kozolelo pas si choc mais Saint-Esprit ko azana yo lisunga molimo mosantu tam so consolo tam so biso likambo bo péché assurance moi likambo wana est infecté yo ezate pour ani Saint-Esprit a aider yo parce que Saint-Esprit so zo senti kazate toi-même aussi tu vas voir que funa luka nzambe
silence mo eza na vie na nga kimia mo eza na vie na nga je ne sais pas oyo nasali nzambe mpo kimia ekota nyonso tobondela toluka ya nzambe yango moni tobondela totika nyonso na maboko ya molimo mosantu aza kati na nga bao mpe molimo aza kati na bino loba na molimo afungola matoi oyoka makambo nalingi naloba mpe asosolisa yo yango tobondela kombo na Yesu Masiya Yahweh nzambe ya bosantu natiki moma oyo na maboko na yo nzambe ya Israël le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob nayebi que tu es vivant tu existes tu es puissant tu es ressuscité d'entre les morts tu es vivant moi je te vis face à face Seigneur je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es bon, tu es le bon Dieu, Seigneur Jésus. Parmi les dieux, toi, tu es Dieu, le véritable et doutable, Seigneur. Je vis ta main puissante, Seigneur, kolongolanga na kati ya kindumba, moyibi lokuta, na moni oko benga na besprit ma beza ko traumatiser bon mo na ngai ko memanga na ba suicide pona kufa na kota enfer na kende na lieu de tourment pour bango baloba ya sola salaki kindumba toi longola ki baze maintenant il mérite la mort mais toi tu as pris ma place Seigneur tu étais mort dans ma place tu es ressuscité tu m'as accordé cette vie là tu as ressuscité avec moi Seigneur yango naza reconnaissant ce matin je te dis merci Seigneur natiki libota na yo peuple de Sion ekolo ya Jacob na maboko na yo o bazwa kolandanga na tango bomba bango na nguya maboko ya puissance ya makila na yo bomba ngape na nguya makila na yo bomba video o na makila na yo zwa contrôle nyonso esika nyonso bakomema ngo na malamu tika to se manifester puissamment bisika ba omema ngo na mabe tika to lakisa ko za nzambe ka ya gracité moza nzambe ya loi pe ya mobeko po betaka Seigneur Jésus oza nzambe moko indoutable na yebi yo na mona ona miso pelelo ona zo vivre bolamu na opengolu grâce na yo mingi bakufinga tanzala bomoy je te rends grâce je laisse tout entre tes mains prends soin de tout donne-nous la sagesse la connaissance discernement ya ko comprendre oyo lingolo bela biso na kombo na Yesu Masiya to bondel botolobi amen comme totiki moma ona maboko ya nzambe ya bosantu tolingi tozwa bible totangana peuple de Dieu napesi bino kaka mbote lisusu mama Rebecca ozopea biso bambote boye oui parce que ya malamu eyeli biso mais le problème ezali na minute oyo mutu nyonso fo azala conscient mutu nyonso fo azala conscient ya makambo oyo ezoya na temps oyo tozali peuple de Dieu na bondeli bino botika na koyoka biyoka bozwa conscience ya vie spirituelle na bino mpe conscience ya bonzambe na bino mpo bamateya oyo nde bakotuna bino boyokaki yango te Jérémie azalaki moto pamba Noa azalaki moto pamba amateyaki maloba oyo ezalaki na temps wana moni Noe momeli masanga ateyaki makambo eza na ntango wana na ngonga wana ainsi dit l'Éternel ya temps wana omoni momo toza eza moment te ke bateya biso ke tokobonga tokosala makobonga wana ezala kati na bonzambe gloire au Seigneur mais na moment oyo temps ya sikoyo ndeti nga Rebeka tokoki oloba mpe ndeni nayebi ke bolinga naloba na bino yango te wi natanga bien te natanga na tatonaka na likukuma to mosusu yo oza na rapidité to mosusu oza mayele otanga mingi okenda baklasse to mosusu yo oza na nini tobenga yango nini oza na rapidité ya baécriture parce que tu lire bien omémorisaka yango mpe malamu mais se Rebeka atatonaka mais naza oblige otangela bino mpe bible en tout cas bozalaka patient tosisi liboso na ngai zela ngai yo na omona te bozokima mbao na moninga alobi zela ngai ozeli ye donc ozela ngai tozotanga na bino bible ya Jérémie 11 fongola de nani bible ya Esaïe 11 le problème ezali na eza na bapaster ebele to na baservante ebele bayeba na bomoni bango bana babone bato bayebi bango bato balingaka bango mais Nzambe apesi nga motuna moko na tuna peuple congolais nyonso to peuple Israeli mutu nyonso abengamaka chrétien azali mwana na Nzambe ya solo oyo akufa na ekuluzu na ngomba Golgota Nzambe wana atuni nga motuna na tuna bino nyonso ya mokili mobimba oyo boyebi ye lokola Nzambe alobi natuna bino moko nanu boza na relation malamu na ye alobi natuna bino motuna wana yo banda koluka soki oza relation mwa malamu na Nzambe est-ce que yo yokaka ye est-ce que yo osambelaka omonaka bayano na ye est-ce que ni abi est-ce que oza na relation malamu na ye
soki omoni ke oza na relation malamu na ye te banda koluka ngo maintenant na kati na barepentant sincere senga molimo mosantu asunga yo belela ye nzambe oyo akoyoka omoyoki losambo ya mibale na bato baza bonne relation na nzambe to yo mpo moto okoma relation malamu na nzambe alobi na tuna bino motuna basali ya nzambe na oyo bino bozotala na oyo bino bolandaka nayebi te so bolandaka bango physique okendaka na église to olandaka bango na média nzambe alobi na tuna bino eske basali wana oyo bino bolandaka bango basali wana baza na relation malamu na nzambe ti lelo bazalaka na relation malamu na nzambe na communion eske bayokaka nzambe eske baza na nzambe eske baparticipaka na conseil secret na ye nde bino bokoyeba soki bolanda ye lisusu eske bokomprendre motunaki nzambe aye kotuna peuple israel mpona bozolanda mateya me ngai na lito ya molimo eza mateya mosusu nazoyoka mpenza oyo mpenza eza en plaire ezoyokana ya mateya oyo ekomema bino mpe na enfer eza mateya ya temps oyo te temps oyo tozali fozalaka lokola noe oyeba ngunga oyeba temps ozoconstruire arche parceke yo fo construire arche na yo okotya libota na yo mobali na yo okotya bana na yo okotya mwasi na yo okotya mpe bana na yo libota wana futo construire arche wana siko c'est le moment ya koconstruire arche de l'alliance soki arche de noé yoranga mpe arche de l'alliance rebeka oyo ande sombo yaya ozomona toconstruire bakonzi bakokufa bapaster bazokufa nga kutu mpe nazokatela bango etumbu na manda nzambe apesi nga naokatela bato babungisa peuple de dieu etumbu ka lelo apenga de manda abi na mutu na ndenga naza boye nde naa na ye nde naobanga ye nde naotambola na ye ndenge nayoyoka ye abi nakokatela bango etumbu so nakate bango etumbu ekosalama donc naokatela bango etumbu na bango lelo est-ce que vous comprenez nga Dieu apesi nga manda ya kokatela bato babungisa libota na ye nzela etumbu na bato bakosa peuple na ye de Sion etumbu nzambe abi nakatela bango etumbu bozolana totanga mpo nga atanga maleme nazwa tante nde nakointerprete la parole du Seigneur nakosote bakoto mosusu mpo nga azala misu naotanga koto mosusu mwana oyeba bien te na sote yo sisango nyonso tozotanga Ezaïe 11 mobimba na baplace na nga na notaki na kosote nga na bandi nanu na Ezaïe combien 11 totangi na kombo na Yesu Masiya libota ya David ekomi lokola nzete oyo ewumela pe tala lititi moko ebimi na se na yango mwa nzete moko ya sika ebotimi na Bible na nga ya yango oyo na tie Ezaïe comme nga na koka penda makambo otanga pe babisika mike bomwe nde nasaka awa na fongoli yango mwa minene mpo esunga ngai nayebi te bocomprendre Bible na ngai yango na fongoli me na tie oyo mpo ede ngai misisa na yango tokoti de molimo ya nzambe molimo ya Yawe ekozala likolo na ye molimo ya mayele pe ya koyeba makambo molimo oyo epesaka toli pe makasi ya bitumba molimo ya koyeba nyonso pe ya kotosa Yawe fumu tote bino azana molimo kotosa Yawe azana molimo kobanga ye pe bazana na communion molimo mayele ya koyeba opesa toli conseil ndenga na opesa bino bonangu ya molimo mosantu kotosa Yawe ekozala esengo na ye akokata makambo te na ndenge bato bamonaka yango to na ndenge bazali koyebisa ye mwende na okata bino makambo etumbwa ete nde bino bomona na bafana chiki na bino bafani
bafani leo baolela bato etumbu kolo aopesa bato na bango akolongisa bato oyo banyokwamaka akokata na bosembo naokata makambo na bosembo naokata na bosembo makambo ya bato bakelela bokomprendre bato bakelela naofaire comprendre bino maloba na ye ekozala lokola fimbu yango moto ekobeta bato pe pema na monoko na ye ekoboma bato ya mabe bosembo pe bolamu ekokangama na ye lokola mokaba na loketo 6 bongo natala place na tchaki mwani na sote bino botangaka boza concentre bongo bambwa ya zamba ekobanda kofanda esika moko na bana meme pe bakoyi ekobanda kolala penepene ya bana taba bana ngombe ekobanda kolia esika moko na bana tambo pe mwana moke akobanda kotambwisa yango 7 bangombe na bankoyi na sote yo tanga nyonso mpona compréhension natangi 10 mokolo wana moto ya libota ya David akozala lokola elembo oyo batelemisi na miso ya bato ya mokili mobimba bikolo nyonso ekobanda koluka ye esika ye akozala kofanda ekotonda na lokumu ya Nzambe mokolo wana na kointerpretele bino mokolo wana Nkolo akosalela lisusu nguya na ye mpona kozongisa na mboka na ye bato na ye oyo bakotikala na bomoi ezala na Assyrien soki Assyrien na Égypte to pe ezala na Cush doki na suka awa po deja bandi ozwa mutu ebandi da ozwa mutu kikuku me bandi oya na suka awa wa boseka te eza sérieux da bandi ozwa mutu yandi ozwa ngata bosisa nyonso mpona compréhension na bino ya écriture mama Rebecca yo mosisi te na osisa malemi yo bosisa nga de natangaki yango nane compréhension na ngai natangaka moke pesa da idée mais yo sisa nyonso moni ngata natanga na sa motema na tata na aboye te ekendaka kitoko omona na miso bato omona na bandi loko ebandi buki kukume bandi oya totika awa aza te nga monoko nanga de yanga moko toza sérieux awa makambo oyo ezoya toza na temps oyo nalobi deja bino nyonso botonga deja no boluka relation ya malamu na Nzambe na kati na repentance na kati na boyokana soki yo oza na boyokana na Nzambe banda koluka moto oyo olandaka wana na YouTube pasteur na yo osabona pa na ye est-ce que aza na boyokana na Nzambe mama Rebecca est-ce que aza na relation malamu na Saint-Esprit est-ce que aza relation malamu na Nzambe penda Israël le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob est-ce que amona ye est-ce que ye pe mutu atindi est-ce que mutu azalaka na ye ti lelo banda abengai wana ti lelo atambolaka na Nzambe nde yango wana Nzambe atuni bino boyeba nzoka bato mosusu bazali lokola déjà Saoul elle a choisi Saoul atie mafuta mais Nzambe a rejeté l'esprit du Seigneur a quitté Saoul donc a quitté Saoul Samuel Israël bazokanisa kaka Nzambe aza na Saoul donc Samuel azokende ko intercéder pour na Saoul Nzambe azoloba jusqu'à quand tu vas intercéder pour na Saoul ngai déjà na rejeté ki Saoul
est-ce que bozo soso et na ba yembe belé nzambe a rejeta bango et na ba pasteur belé nzambe a rejeta bango ngana yebi be inspiration musu ba nzembo musu boye ba très délicat et uta kepa nzambe te yango na ba pasteur ebele balingane koyoka batu bazanga tina lokola biso te parce que soki bayoka batu lokola biso bazanga tina bako interdit ba ser na kati église bayemba nzembo mari misambo basere ebele bamesana koyemba banzembo ya Marie Misambo mpe balingaka voix ya Marie Misambo njoka Marie Misambo bainspiration na ye ezalaki kouta na mai ngai namona nabetelaka bino ke nzambe aolakisa nga ser na biso azoyemba me satan na nsima na ye me bango bale pembeni ya mai mpo so azalaki na kati ya mai na ngai nayebaka te nani wana me nzambe atelemisa nga ser Marie Misambo pembeni ya mai aza satan na nsima na ye Satan a simanaye, je vis Satan parce que namona Satan beaucoup de fois dans ma vie. Namona Satan. Satan a simanaye, pen nazomona sikoyo azo yemba, mais pembeni ya mai. L'inspiration na yezo uta na mai ponga na bandoli nganzembo ne surtout lokwa ba famille nanga ba rejeta kangai na Angola na bandako ye manzembo papa natalela ki lisungi ya bato basalisa nga na zuite. Nataleli lisungi ya famille nanga ye kaka zéro. Nani asalela ngai au-delà ya ba force nanga na monité mobele Yesu oza au-delà ya ba force nanga ndem papa nanga ye bino boy binzembo wana na linga nzembo wana mingi par rapport ya vie nanga par rapport à citation nanga nde libota nango na linga ki ba rejeta ki ngai ozo mwana talela nani nde na banda ko yemba nzembo Saint Marie Misambo na tellement na linga ki on tellement na ba pasi nanga na zo yembango nzamba zo mona na ba pasi nanga me njembo oyo kangama na ngo wana ziana ke l'action source ya muto yo lingaka ozo mona nde sika memaka nga place ya keda nanga kuna na mai wana nde na moni Sœur Marie na Satan bango mibale me na pembeni ya mai na je le vois chanter nzamba zo laksanga d'inspiration source ne utaka na mai siko ba pasteur batika ba sœur ba interpréter ba nzembo wana ba mona ko yemba kitoko ba yemba ngo ba nzembo Marie Misambo za ba nzembo ya ko interpréter te na kati ya église vous comprendre yango wana siko ba pasteur na bino na ba milimo eza kati na bango milimo nini o ezokamba bango nzamba tini botu na bango parce que pona nini parce que baza na tante bayebi tante ozate ngonga tozate faut ba préparer peuple israélien na kati ya enlèvement faut ba lakisa peuple o identité na ye toyebi identité na bino mais faut to lakisa bino identité na bino Israël oboyoka Israël eza Israël ote bakebimisa loi kuna ba ndoko Jésus za nzambe te ba bomaye te Israël wana te bozo comprendre te peuple de Dieu nani yango azokabola bino ba vidéo ba lakisa bino ke Yesu azali nzambe ya ba mindele nzambe nini o apesa bomoi na epona bato nzambe nini akufa na ekuluzu soki akufaki na mbanza Kongo soki akufaki na Océanie soki akufaki na nini me tozobondelaka nzambe asopaki makila na ye po te biso tozwa bomoi nzambe wana kombo na ye Yahweh kombo na ye Yahweh kombo na ye Yahweh soki balobi na bino nzambe moso aza kuna nzambe moso abimi kuna Bible elobi na biso tokende te toyoka bango te tolanda bango te ozomona bazomema bino petit à petit na libungi siko bino moko bato botangaka banzambe boza na Bible te bozalaka na Bible kaya oyo bino botangaka bozwaka nyonso mpe ka a baverse bozwaka a bato wana baza mwindu boyebeli bango mpe ka awa o Moïse nani oyo azalaki ndundu nani oyo psaume nani psaume David azalaki ndundu azalaki mwindu bolobi bozwa yango ka awa ça veut dire cette Bible est vérité est réel mais biso tozokomisa toza na place toza na biso lisusu na posa koyeba te ke babotamaki ka awa na nini oyo place Rebeka Somba Malala na Matadi Kibala te toza na posa tokumisa ka ye to célébrer parce que alobi ntango azwa opesa biso délivrance toyemba nzembo esengo nzembo wana Israël oyemba au peuple congolais oyemba eza na psaume eza na Esaïe 12 botanga Esaïe 12 to nzambe ozongisa bino na Congo boyemba na Esaïe 12 mobimba nde nzembo na bino bwana banzembo mibale nzambe Israël apesi bino bwana banzembo mibale nzembo liboso tonga okangola biso tozonga na mboka Congo tokoyemba na Esaïe 12 kuna nde nzembo liboso nzembo ya mibale nzambe alola tona otanga apesi bino na komaki yango eozala nzembo ya mibale kozala bino wapi na Esaïe 12
Pe tokoyemba lisusu wana Esaïe 12 eza nzembo oyo biso tokoyemba ntango tokozwa délivrance na bato baotikala na bomoi. Sikoyo fo bayebisa bino ke ya grande bato na bakongole baokufa. Sikoyo nzambe alingi bato baokufa bokufa kati na ye. Ozomona bokita bomata tanga 11 mobimba nalobi tanga Esaïe mateya ya ta oyo eya na Esaïe tanga 11 mobimba. Bato baokufa liwo ezali nazoyebisa bino na loti bato bakufi bazo regrete. Nazoyebisa bino kufa ezoya kufa wana eza somo bakokufa lokwa banjinji na mokili liwa bongo ezala te. Bakozanga basimitiere kokunda bato. Je vis Seigneur m'a montré dans les rêves nazomona bato bakufi batumoli mabulu na bawapi na ba désert batie bato place okunda bato eza te so bakomi wana mwende basopaka zelo kakakakakaka bato bakoyi poa après basali nini batie mabele ou bien batieki polele mpona netondi te mabulu parce que faut etonda bakamine ezokota désert lokwa makamine ezoke kolivre biloko. Peuple Israël bokontinue baoyo balobaki bakosimba promesse ya nzambe apesaki bokoba toujours kosala provision makambo oswi sagesse esili ane oyo tozwi gloire au Seigneur. Pona nini biloko biso toza nango oyo et surtout biloko biso toza biso eza nango ka ya 6 mois ya 1 année. Biloko ya famine bino bazoyebisa bino bien te biso babetela bino masolo yango nayebi te so bazwa mpe wapi zala nayebisa bino ba révélation kasi na te eleo révélation na révélation. Un jour nzambe abimeli nga nzambe ntango abimeli nga azoyebisa ngani bino bakongole bozala peuple na nga bino bakongole boza baisraélite. Est-ce que biso toza baisraélite toza baisraélite ya Israël po bino boloba Israël ye moka boyi nzambe bino ka bokangama na ye etali bino bokoya kokende kosutuka bozolela bovandi olobi ndenge nzambe aloba libota na nso kufa mpona kozanga koyeba wande mokona yeba mpe vérité ke bino mpe botunaka nzambe te nzambe alobi botuna nano bato yango bozolanda est-ce que baza na relation ya malamu na ye ou bien bakabwa na ekala ndeti nga na nzambe ya Israël nzambe abosantu botuna ye abi botunaka parce que bato mosusu bateya bino mateya eza na impact eza na bomo ete na kati futilité me bolinga babokasa te ya bien otali boateya na vibration lokwa mobali molimo nyoka bazoke kokotiaka basale ya baservante molimo ya dragon soki molimo ya serpent molimo soki ya piton bazotomboka wana bozomona bango wana omona ke ana vibration ka iparle non nzambe ani te parce que aza na temps te bateya bino na kati église na bino alèvement te baprépare bino te moni ntango toza futoka ezwa nzembo oyo sosola tango oyo sosola tango tozali ata soki Yesu azongi nde lelo te yeba ete liwa ezali okokende wapi moninga banzembo wana fo ezonga nzembo wana ekosila succès te mpona ni basisa nzembo ya succès bazwa yango babwaka yango boyoka yango lisusu siko banzembo baoyembela biso oyo est-ce que eza na mateya mpe oyo ekoki moto avandi amitalabi ya solo soki Yesu azongi lelo te me liwa ezwi ngai na okende wapi moni banzembo wana bazwaka yango bafinika yango batombola yango te baelevaka yango te me banzembo oyo ozomona kaka nazoyebisa yo mazembe mazembe oza bidozere yango wana banzembo tolingi me banzembo sosola tango oyo sosola tango tozali ata soki Yesu azongi nde lelo te yeba ete Rebeka liwa ezali okokende wapi moninga. C'est ça nzembo tokoyemba na ta oyo totanga Esaïe 11 to comprendre oui nzambe tozongi na révélation te na te bino révélation esunga bino na mwe ba révélation to yaka msu na obete bino masolo na bisa bino makambo nzambe aloba ape bokozonga mais biloko boliaka oyo utaka libanda bokomona ngo lisusu te. Est-ce que ngana bino soto ke château rouge tozomona biloko bolia te ya bafricain ezali seke makambo wana ekoya mekoya sikoyo te ekokoma na ngonga ya nzambe bato nde bateyaki bino mape. Est-ce que bozo comprendre ngai tongo na banda koyoka évangéliste Roger Baka ata bato bandolo baza ndoki omoni makambo Roger Baka lobaka nyonso bandeko nyonso bayoka ngo
mais Roger Baka alobaka mabe place nini mabe na ye ki kokota ntango atie kaka ngonga bana Congo soki bozongi te bokokoma bahumbu mabe ebebaki wana message ebebaki wana diable azalaka risé okoya na eloko ya malamu okomi na liboso okwesi yango estce bino boyebi te ke Israel nzambe akoma bino nzambe peuple Israel bana na nzambe bokomprenaka mateya ko bokomprenaka langage ya nzambe bokomprenaka ke bato bazalaka mpe na bato attention akoya mpe boliboso ya media bosani mpe abungi bokomprenaka ke makambo wana existaka peuple Israel avant lelo bomonaka makambo biso toteya bozongaka na kala mpo nini nayebisa bino ya lemoloto eza na esika moko na nzembo atia alobaki asalaki erreur mpo nini nayebisaka bino atombso asalaki erreur ke mokolo mpe mato oyebi ye kutu te moto apesaka mpe mato oyebi ye te nyonso yaka ngoluda toloko ntango baza bato tuninga mpe na moto ozomona nalobi na bino ke nzambe asenga moteya bana basi me na kati ya mateya ya bapapa nafuna koma réunion ya bapapa donc ata biso toza mpona koteya bana basi so tomoni bato baoteya bato mabe me mpona obikisa bato alevema yango oyo makambo nzambe apekisi biso eza ya mabe mibali balingi yango tokotika bango bakee na moto no tokoteya bango tokoloba ke botika nzela wana eza mabe me okontinue chemin na yo osokopo ointerpele moninga eza te so botambo bino mbai na bana mibali ozomwa mwa mbala osala masuma mabe yo ozokende koloba nake ebikisa mwa mwasi wana otiki mwa mobali akufa oloba di papa makambo oyo ozosala eza mabe tika osala makambo ozosala landa biso na repentance osimi nzela na mission na mais peuple oyo azaka mpe bajijaka akondanaka bato me ye moko bwani apenza mayela kokomprendre makambo ya nzambe spirituel aya nango te estce bozokomprendre nzambe ya Israel nzambe ya bosantu akoma 10 commandement akomela Israel les 10 commandements akomela table de nini oyo nini bobenga table oyo Moïse akasaka wana akomi nzambe moto akomi yango apesi yango Moïse amemela peuple na tanga yango ye Moïse azoya Moïse akomi liboso ya peuple Israel kande esali abwaki wana mabele estce bokokomprendre ke eza erreur ntango Moïse azonga nzambe moto akomaki to Moïse ye mo akomaki moto akozwa message aye nango mpe alobi na ye bien akomi na suka abebisi sikoyo lokola abebisi wana bato banie nyonso non bozalaka na bwani ya molimo mosantu nga ntongo évangéliste Roger Baka wana alobaka makambo ya ntongo azalaki bien mpo sikoyo nayebi te so azongeli nzambe nzambe abi totuna bango eske azongi mpe nzambe parce que faut se repentir na makambo oyo asali ebele ya mabe ozokomprendre mponga na makambo asali ya mabe inutile oloba ngo awa na télévision aza frère na ngai est-ce que bozo comprendre sikoyo makambo oyo alobaka na bino wana bamayi ekozala te nzala bato bakokufa boyeboye makambo wana ezoya sikoyo bango batalisi makambo wana kaka na France nzoka kanda nzambe eza ya mokili mobimba nzambe aofrape mokili mobimba me akobeta na ndenge ye moko abongisi mutu na mutu selo etumbu na ye bandeko na nga bible alobi nzambe azoloba nazwaka innocent te pour coupable nazwa innocent na condamné ye mpo nzambe ya Israel asambisaka bato na bosembo nde ye nde mokati makambo ya malamu jamai kozwa Congo azwa asibi conséquence na moko na bamboka oyo non bango baa na punition na bango Congo pa na punition na ye parce que basala Congo pe baoze buzoba na bapaster Congo na bakonza mboka na biso Congo babomi ba innocent bakozwa bakobuka bandako na bango na bomona wana ya makila wana bakobuka babie na bango wana bokomona nde bakobuka bakokima na bamboka na bokomona bokanga makambo ngana oyebisa bino molimo nzambe molimo mosantu azoyebisanga to tozoyoka Roger Baka na makambo wana alobi nini makambo eko o Roger Baka alobi nyonso ekokokisama me sikoyo te abotuna nzambe oyebisa bino abi nyonso ya alobi ekosalama me sikoyo te me ya bawumbu wana nayebi te nzambe asouteneraki yango te me botala awa bomona deja tozalaka bawumbu deja na bamboka oyo toza deja besclave sale savoir bino boyebaka nde te bakanga biso deja captivité bible ezoloba ngo deja Salomo alobaka yango peuple oyo soki apeshe biso yo débauche kindumbaki motema mabe kisi kobwakala bambasu bamalade topeshe contre l'éternel tosali mabe ebele topeshe contre l'éternel et l'éternel c'est lui qui nous a permis toya na baboka oyo esclave tozalaka deja bawumbu sake toyeba tovivraka mpete ozomona sikoyo tokomi awa po tozala na conscience ke
tobungisaki nzambe tozongela nzambe donc tokomi na biso vivre na vie yango ya masumu yango kutu tolingaka na biso yango. Estce bozososola sikoyo nzambe atali abi peuple oyo na place nazongisa bango na mboka na bango naosala nini naopona nde esika nzambe akiki kopesa révélation élection ezali eza na ntango naosala différence entre baoyo yanga na baoyo ya ngai te bato bakokufa ebele bino mpe bacongolais mpe bokokufa peuple na ngai mo bokokufa mpona ni bino bokokufa parce que bino bolingi ngai te bino bosambelaka ngai te bino soki boya na pasi boyepa na ngai soki bobiki bozongelima mokili cette fois-ci pasi ezoya cette fois-ci pasi ezoya awa bino to bokeye na église nde bomesana kokima kuna liwe olanda bino ntinaka na kati kobomela bino kuna. Est-ce que bososo les révélations liwe koboma bino kuna omoni nde bomone na bata media na corona ba sermo ba kompe koyeb kofukama kobondela nzambe koteya pe batu nzambe kobondela buzoba na nzamba linga ote bomoni na Brésil batikitozi soki batiktok nyonso bakomi kaka yesu anzambe bosaka na bomoni Brésil yesu anza bafingaka nzamba libuzoba na te na kombo na ye kasale lo mombo bokomi ba santo bokomi ba yenge beni bokomi ba évangéliste mais tant kama kama leki bozongeli barando nzamba lingelo kwana te liwe kolokota bino basi ya kitoko baokufa ne bolobi na biso to perdre ba chocolat na biso to perdre to zengi ba torso na biso ba mafuta ba meshi yango mo to chiki boy ngai na ndote ka meshi na zaki lokwa mutu ngana otekelo ba meshi ena journaliste akimanga na nyongo na mko mafuta e matanga na bando zo bat bakimanga na banyongo na bando zo ba photo na bana bando la sabino bakimanga na bambo na nga ma journaliste chrétien ozo mona na laksi bino tala baloba za chrétien makimanga na mbona banda neni tala akimanga na bilo na nga ozo mona siko mutu akenda osomba biloko ba meshi mutu atekaka ba meshi mutu abenga ser na ngai yo tinda ba meshi na otinda Rebeka zo mbongo ya ozo leko zo mbongo aleka zo mbongo pesi ya kotila ngai otindela ngai comme ça renforcer nga po biloko mo kita na biso siko mutu wana ozanga kabela mai to azanga kabela lisi to kabela endi ngamo mosali ba periki ngamo moteki ba meshi na laki sabino siko mutu wana na ozanga ni ba meshi nde ba ote bino mabe ke azangi mbongo ka ozanga mbongo ya ba meshi ngamo moteki ba meshi wana ba mannequin na ngai ba mannequin na ngai na sala ba meshi do na ozanga mbongo cha periki nini ya mai ya milai nde na ozanga ya ochana mutu mawana bango nde ba obungisa bino kabelo ya mai ya ngana ozanga ochana mutu na bande koteka te kosala nde na ndo sala periki ngamo obo na osala yanga moko te na yebo osala ba meshi na yebo osala ba periki na osala te na otika ka mpona na eboso na bimi boye eza basala nzambe ba servant de Dieu bateya boye te bana ba meshi bateya bongo te balata ba periki na basonga alate bongo surtout ngamo mosali ngamo moteki sikoyo na lingai nazala ba periki ya modèle nyonso bongo boloba mama Rebeka yebo na biso ngamo nde nazanga chocolat ngamo nde nazanga te baliso na osala yanga moko baperiki na ndo sala yanga mo nde nasali boye ngamo mutu na sali yango nazuka meshi na nde nasombaka nazwi ndam na sa periki na nga nde na abo mabe na te évangile te bongo nde nalati bo na olata meshi te boniko mateya ni baoteya bino wana ba make up ya banini ba make up eza na lakisa bino ba make up ozomona ba make up o nyonso ngamo mutu na nda osala ngo ba periki ngamo o congélateur na nga na tia yango likolo ya congélateur mpona kanga photo mpona tindela client ngamo mutu na osala bo wana ba mannequin na ngai natekaka kutu na ote na otya teinture nayebi kotya ba meshi ba teinture ozola na obongisa liboso na tiaka jaune client linka jeune wa o client na nga Belgique abitiela nka mama bika meshi a jaune liboso na nsima te ozomona ngamo na tia ba teinture na nga mecha noir na kokomisa mpe jaune boye bouclé chocolat nayebi kosala babiloko wana siko kutu na ozala na bameshe ebele na vi na ngai na ozala na bameshe ebele nde na nde okanga baekai boye ngamo na okanga te na ya kitoko boye ke alata kitambala siko nalatela bino nakolata boye tamplisi kutu na mutu te fuku nazalaki na apparaître
po mutu wana mona nga ozomona o nga mona na planté na plantaka bato mutu ayeva na ndako na planté pe franche na kati pe kabelo risque pe te ozomona te natika yango ka mpo na bino osala baperike mpo nasali perike nasisi molaya perike yango naolata te nde eza boye naolata te nalata te si otala baperike naolakisa bino ya bameshe naolakisa bino tala bameshe na bwaka botala bameshe na bwaka wana nyonso wana naotia na kati naoke bwaka bameshe wana naoke bwaka na bameshe natekaka ya bapake yango wana naake bwaka naobongisa nake bwaka bameshe tala basaki ya bameshe ya bakabelo naoke bwaka oyo journaliste malobi Rebeka mpo wana obengai na ye ngai te tabilo naoke bwaka ozomona na bameshe natiaka ya kokanga baplante baperike bameshe asika natekaka mpo mutu so olingo oyo okanga suki oyeka na ndako na nganga mo nakangi yo suki osomba meshe mpe kapa na nga moko nakangi yo natekaka na bameshe na bakabelo na baplante na ya Congo na ya Chine na ya Inde na oteka mpo bato batiala mitu soki natika biloko mpo molimo mosantu abisanga tika soki nazokanga babiloko nyonso magasin ezokangama bameshe yango wana ezokangama maboke okoki koteka ozwi mpe mbongo me ozoki obwaka yango oyebi nde bato banda ofutaka baniongo tuna molimo mosantu o nini oyo ta botika bamateya na bino baoteya bino wana ya bapata kuna wana oyo navandi nga mona osala na oplante ya motu natie deja closure awa sikoyo na bandi osala mpo tona osisa nakitisi closure mpo topozala na closure liboso na pose na closure liboso wana nga moko ozomona mai grande oyo toloba na ngola mai grande botika baventure nga mona ekata kovo nga mona kati kovo na bande suki ya zero mpo na longoli basuki ekota bameshe oyo ekota bazazu ekota baproduit na ebandela via zero na kati mpe ya kovo lindende nga moko ozomona tala kovo ya shwa boye nga mo mpe mutu na kati yaki yango omona nga mo mpe mutu na kati yango ozomona sikoyo baloba na bino make-up azangi mbongo ya otya make-up yango wana batika bino na bashokola na bino yo mpo na kiti osatiri batika biso na bashoko frappa ta oyo nga mo nasalaki nango na ndako na nga yo oloba nanga make-up poudre sili basili ya miso oyo bakraka na kokanga papa kutu na mbetu na bwaka yango nga azalaki sauvage na bakraka na ngai donc oloba te na ti oboye nakangi yo na mbetu donc so navandeli yo mosimbange ya te nga asala mamba bafilme bototiki yango mpo na Yesu na bapreuve na ngai yango bakraka na ndoka ngai bamakiyage yango ozolanda yango wana rouge bakraka tala biso kutu tozalaki matata biso kutu tozalaki matata bandeko na ngai tozalaki bamatata ta bamakiyage ozolanda bamakiyage batable bavalise na yango tala nyonso wana esangani kifunda ezalaki ya ngai moko ya yo te ezalaki ya ngai na karton ezali mpo nazalaki mpe koteka yango ozomona nazalaki koteka yango nzambe akaboli biso na biloko ayebi pourquoi akoma yango na Ezaïe natangelaki bino yango na Ezaïe alobi na biso ezalaki Ezaïe combien ou bien 5 ou bien 6 alobi akolongola biso biloko tosalelaka monchele akobotola biso yango nzambe moko akomi na ta abotoli se Rebeka abotoli baoyo ye bakoteya bino bamateya wana te mpo koma mama nazongela omoni bavalise na nganga yango ezalaki kutu ya bavalise ozomona ya bavalise nanda ekutu koteka yango bomoni omoni eske moto aoteka de biloko ya boye akozanga poudre opakwa na elongi akozanga maquillage ozomona oyo mwa bacheneti na ngai na babagi na ngai ozomona batika kokosa bino toza na temps oyo babiloko nga mona lingaka babiloko ya milai babuchi biloko nga nalingaka yango
batika bino batika kokosa bino bana Israël ekola Jacob ekomi tango namoni bafoto ya journaliste oyo basuki nakanga yango oyo moto aye nakangi ekai nakangi mwa boye biso toyaki bacoiffeuse ya pamba te sere na bino yeyo nalakisa bino deja botika kolanda mateya wana mateya toza nango sikoyo eza mateya ke tose repenti tozongela nzambe lokola nzambe alongoli biso babiloko oyo batika kozongisa bino na babiloko oyo ozomona batika kozongisa bino na babiloko oyo ke po mobali na yo aza mbongo asombelo ya shokola te soki nini akimaka dépense ayango wana omoni ke bango moko naku nalakisa bino deya nyonso zaya nalakisa bino deya nyonso ngai tose repenti tozongela nzambe bato liwo ezoya bato bakufa kati na bonzambe bato bakufa kati na Yesu bato babongola mitema bato bayeba nzambe lokola mokonzi mpe mobikisi bateya biso repentance sincère bateya biso nini oyo relation ya biso na nzambe ebonga ezala malamu nani bomona sœur Sera servante na bino Sera ye tala mwasi kitoko chokola abimaka na bakonji me nzambe abongola ye tala chokola botala te botala bote ayo olata bino kitambala Sera ye wa mama Sera ye mama Sera siko atika vine bote oyo ta mabele na ye libanda tanda na ye kolata kitoko mabele libanda nzambe abongoli alongoli ye na vi wana kitoko mwasi aza nango nde aya kolatela bino kitambala nalukela bino chemise kolata azangaki elamba kolata mama Sera ye mama Sera omona na mama Sera te na bavi na ye mama Sera ye okakola ye na nini yebisa ngai okokakola mwasi boye na nini totika biloko wana bolanda mateya ya repentance tozongela nzambe ya Israel tozongela nzambe bosantu botika bafutilité wana baokosa bino me biso tomoni nzambe na miso alobi na biso bokabwa na biloko oyo ezowuta na mai monguna avandi na babiloko oyo mutu atika makambo ne boye shokola kitoko boye andima loba bino bobenga kobeba me kati na Yesu eza kobonga so boyeba te parce que ça c'est le monde mutu atiki siko mokili akabwana na bakabelo akabwana na barouge à lèvres tala ndenge abima kitoko tala soutien na ye matisi ye bamabele awa bozomona siko nde aza kitoko boye siko aye koluka bino aye kosenga bino mbongo boye alinga mobali te mobali alinga mwasi boye te azanga ye mobali ye mwa abete bino so azaka ndumba siko yebisanga otika banzela na ye po olata kitambala shokola mwasi aboye tozalaki basi na kati ya basi mwa shokola parfum nini ebande mpe kovanda me aboyi na ye mpo na nzambe atiki na ye mpo na Yesu Masiya eske amabe ngakude botala ya ngai de botala eske to amabe taka na fula wani mama Rebecca bebe bobenga bebe bozo yoka tasiko nde na akabo naturel na konikela bino londe na nika na lingette siko yebisanga ba make-up nga mona laksi bino siko so bachengango na oboy bino bomona na YouTube mona mutu ababe bakomisie kitoko siko mutu kitoko so babakisi siko bota make-up pa koma deni yana ka bien wana jalousie ne banofinga ilo mabel rwando baomo bapumbu abazo bakindoki na bachebiso mateya tozonga na mateya sikoyo mateya oyo biso toza nango totanga na Esaïe 11 okoyeba ke batu penza obligatoire nde mama Rebecca lotaki na ndoto ndenge Esaïe alotaka na ndoto ke batu bakokufa ebele kufa kati na nzambe siko nzambe alobaka nanga bakongole baza mutu makasi njoka boza lokola bakoko na bino na Egypte na désert mutu makasi bato bakokota nouveau Congo bazali peuple bana na bino oboloba bayebi Yesu te basiko bakoyekola nzambe na Israël pokuna mateya bosato te mateya tangelanga Esaïe 11 mobimba tangelanga 12
ezai 12 nzembo koyembela bapo boya nzembo mibale moko ya malamu mpona kokumisa nzambe moko ya mbwakela nayebisa bino nzambe na bino ya nzambe arando akokenda bango likolo ntina mboka wana toyembela bango banzembo ya mbwakela eza na tanga 11 osisi otangi 12 osisi tangelanga 13 mobimba mpo nzambe amemenga na 13 mobimba mpe na kota yi 14 j'espère mpe na 6 yi 14 je crois tanga yango tanga ezai kaka 11 12 13 14 mibimba si chango mibimba so tangi le moko moko tangi moko tango moko senge compression molimo moso to monake bato musu bakokufa penda bazo oblige bakufa alors bato wana fu bakufa na kati na Yesu bota la révélation na jui na makambo nyonso ava amemanga awa nezai bandeko nalalaki ezaki na moi nalamuki na ngai nalali lisusu siko to nalali lisusu nde azolakisa nga nazomona nani oyo servante de Dieu nazomona mama sera na révélation azobananga te ya bango nga na comprendre que eza mama sera te sikoyo namoni bapoto ezokweya mena bato pour ezokweya doki bokomona pena abakomi na mabele koningana donc bapoto ekokweya siko bamakambo nyonso bokanisa bamakambo nde babeteli bino mpo bato wana ke famille ezoya tosombaka baloso esomba bomoi na foi na kondima tokosomba bomoi na kondima nga mpe nayeli bino lelo ya sika yeye somba bomoi na kondima tombola prière luka nzambe relation ye na yo ezala malamu communication yo na ye ezala malamu mpo libo ezoya namoni bandako ezopasuka penda bandako ezopasuka nazoteya siko bato bobima na bandako wana bobima j'espère nayebi te soki bandako wana eza bandako tovandika oyo nzambe alobi tobima to eza na baassemble baeglise oyo esika nzambe alobi na bino ke botuna bapaster na bino wana bamama paster na bino wana soki bazalaka na nzambe ti lelo nde bokontie kolanda bamutuna nzambe atuni yango wana siko soki otuni te bamakambo oyo oyoki deya na matoi na nga yango ne kotelemela yo tuna nzambe deja mama na biso azalaka na nzambe to atika nzambe papa na biso atika nzambe kala bamate ya fitilité wana to wana mateya ya Noé to préparer arche de Noé to banda kotonga deja ndako na biso banda koconstruire vie de prière na vie ya bana na yo kotisaka bango deya Yesu azali nzambe banda koteya bango évangile banda kolakisa bango kobanga nzambe banda kolakisa bango kokimela pa Yesu omoni nzambe na mboka Kongo akotya barebele te omoni na mboka Congo kuna bo bakuluna na fubasila ça veut dire il y a un événement aussi na ba prophète na bino ba monaka Europe po botindia ba mbongo ba bondia pona bino na ba prière comme mbongo liboso batu nyonso o bino bosengaka peuple de Dieu mbongo liboso bikamo ya na sima batu nyonso bozo piller mboka na ye batu nyonso bozo ko égarer libota na ye na kateli bino etumu take nzamba bo santo asana ngai yenda benga ngai yenda tindi ngai bokota na nouveau Congo te ngai siko etombola kateli bino bokota na nouveau Congo te partout bato obozo kende sidi l'éternel kati ya Rebeka mwana na ye bokota nouveau Congo te obotute tolo bokota o bino bokanisa que événement eza facile ya pete bokota nouveau Congo te parce que bokota te po bo égarer peuple na ye bokota te na banzambe baal bokota te nga na lobi bokende na ba o ba okende ba provision na bino sauver bino te il n'y a que l'éternel ya wende muto sauver bana na ye ozomona etumba liwa ezala bongo selon est établi ne peut le révoquer Seigneur Jésus de Nazareth na selango na makila na yo na bondeli likolo nango na lobi amen amen ba nyonso bazobungisa peuple no njela ba nyonso bazolakisa bana yo mate fitilité o kopesa bango vite bomo te pendant que yo zomona bonde bazokota en fer yo zomona ba na nzela munene ya fer nzamba lola bat bazomema bana na lieu de tourma place oyo bongisa pona bango te bango babungi nzela bakompe bongisa bato conscient pas inconscient consciemment ba kota nouveau Congo te. Tant que servante, tu m'as appelé, tu m'as choisi, tu m'as placé, tu m'as mandaté, tu m'as donné cette mandat à côté évangile Kombo. Tu m'as donné cette nom qui est Saint, 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 Jésus de Nazareth, qui va évangéliser éternel, Dieu Tout-Puissant. Nzambe kana mando pesanga mwana yo na kondima nyonso nga Rebeka na kateli bango jugement pe
tumbuke Saint-Esprit lelo na nouveau Congo bakota te po te bana oyo ya nzambe bakotikala baloba ya solo basaki basali ya lokuta tala ndenge bango mpe basuki mabe nayebi ke kosisi te basamuel oyo bakozwa évangile bakoremplace baeli po te évangile na wikende koteya masango mokili mobimba ndenge olobi na biso na Bible ezai moto akoinvoke yango aza te moto akolongola yango aza te na seli yango na makila na yo nazongisi priere oyo epa na yo nzambe bosantu nzambe Israel place olobi tobomba batrésor na biso pa na likolo esika moyiba koyiba te nga na matisi priere na maboko no esala mabongo na kombo na Yesu Masiya nalobi amen. Totonga arche tolakisa bana na biso nzambe mpe tozongela nzambe bosantu bakosa bino to liwe ezali pe obligatoire botanga na Esaïe batu penda baza sanse bakufa alors batu wana o bakufa bokufa takati na Yesu ale molota kokisi 120 ans te men nzamba ko atangela biso 120 ans to musu botala adina bala kokisa 120 ans te men nzamba kataka 120 ans mais liwa e Yesu bango na sala juana mais kende na lie de repos balobi ale moloto na repos mais moi chose ay kosanga na mbetu mo bandai kosala balobi azana lie de tourment mais ye moumbo azaki likolo moi wana basala na ye babotaka na ye mais mobala ke na lie de repos moi ça ke na lie de tourment est-ce que bo sosola likama ko interpeller binote batunyo so bayaka moi sina koti lola te batunyo so bazo témoigner biso na TV moi sina koti lola te malemo loto ane sika malamu est-ce que bino bo sosola te mais bazaki olala mbetu moko balala mbetu mo batika la penda babiloko wana nyonso bongo mais balobi kuna na nzela lola batali te ke ba sentiment papa leza ki pa muto mutanda ko aider makambo esala bien mais ba tie kuna na lieu de tourment parce que kuna lole ya likamwa moto na nzambe bate bino ndini moto na nzambe oui te évangile kuna de faire makambo kufa avant l'âge mais kati na Yesu kufa avant l'âge kati na bonzambe na mini choto wana basali te lokola Moïse akopesa bo mone pona peuple ekokufa na ta o Israël tomba peuple wana kufi na désert Moïse alobi limbisa bango so limbisi ba hotel longola kombo na livre de vie Exode 32 na osale ya binongo na siko ate ya wana yolo comme to sale longo siko te yo poko sang pona bana ote po yo za Jésus te c'est le moment biso nyonso na biso na bana biso to lakisa Yesu Masiya azali nzambe anguya azali existe soki balobi nzambe aza quelque part babimisela biso mobeko na babimisela biso mwana meme babimisela biso mwana meme o Jean monaki bayela biso ye na TV tala mwana meme pe apesa ki bomo na ye kuna na mbanza Congo yeyo mais soka keza Yesu soka eza nzambe ça veut dire nzambe aka moko biso to teya bo poani to ko moswa na biso to boma na biso obi nazo biso omuna ka mufar wona alanda kwa pa combien abaye tongo ya baye na ekolanda témoignage avi na yo akomoloba bango ka ba témoignage mais ye banda ya na TV enseignement pour batu babika batu bakota lola te ba évangile te ba tande la fait bon préparer ba na lèvement bo te enseignement repentance baka batala la TV nana selikam nana ebilikam ba yeskona yango ne koma ko sunga bango ko lesa bango ko fournir bango ko futa ba nyongo pe ko tambwa na mituka kitoko mais po ba yela bino repentance tango toza to ana tanini ba yela bino mateya wana te ya tantoza poani bobika te bino fubo kina faire po bango ba makila donc emata te nguya na bango emata yango nzambe alobi botuna bango botuna nzambe soki azalaka na bapaster wana kaka soki omoni ke yo nzambe alobelaka yo te landa paster na bino boye est-ce que paster na bino ate ya bino kobanga masumu lolenge nini mutu mosusu bakoloba te ya po bakompote leka mais na moment oyo fu tovanda wana tokabwana na péché toluka nzambe oloba nini elobi yawe nini tozala ko se préparer na kati ya lèvement na kati ya ba repentance batalisa yo liwa ekoya mais oyebi tango tengonga te to musu yozozela Yesu yokufi avant andi otalisa bino ke bato bakufa ndenga na talisi bino est-ce que dina bala kokisaka 120 ans est-ce que papa le moloto akokisi 120 ans est-ce que basala nzambo biso totangala ya solo bakokisa 120 ans bao bakufa bakokisi ba 120 ans ngo misuku tu ba okende na ba AVC ba misu ba osala ba problème futo luka boyoka na nzambe ba o bazana bomo ba bikisa manana
parce que nzamba a frappé basali mosusu parce que aza pasteur mais azosala mabe ya cachette bapasteur mosusu bakoma basi ezaka basi bakoteya te y a des hommes oyo baza basi bakopota évangile te moningani mobali obimani na nsima ye mwasi bango mobali moko ya mwasi moko ya mobali me bateyaka mibali mosusu mpe bakota évangile te me baa basi baa baimmature baa bafaible bapere me azaka lokola aza mobali botali ye na bibundeli na ye lokola aza mobali bino bokanisi ke ye nde akota évangile évangile nini aomemela bato liwa badeni baa mibali ti sikoyo lelo oyo baoteya nini sango malamu nini me baa mibali bana komba minene bana baeglise est-ce que siko baote évangile siko nzambe aka na bango c'est ça le problème ozomona makelelo baosala biso na internet est-ce que bato wana nzambe aza na bango nzambe atuni motuna ozomona nzambe aye kobima sa génération mokutu bamisu batanga te me avandika baoteka bameshe baisi etika oteka bameshe tika makambo oyo longola biloko na sokola yo okoma servante na ngai lelo tokomi baoya ye tozangi makeup te ya nazangi mbongo osala bakabelo te kutu nakwei yango na esu nelo te nakoma ovanda boye lobo na litama me nazala mwa boye mwana moto maleki mama beka na oleka na mwa 200 mwa 400 mwa 500 mwa 600 otali pe boye 1800 na mwa me lelo ya misu 50 euros za nango te na mwa ovandi mpo na nzambe soki nzambe mpe otala yo soki osimba ye kaka soki okobandone ye mpo na piaka ozongela babilono bo nazongela andeni tellement mpasi eleki na ozela na ozwa te ozela te nakoki na nga te natali bilamba bana sa te natali kolia bana nga na okoka te na nzambe bato omonaka nde bato banda obenga suki mona babenga nakomondima nayebi de bakwe na nga misusu ka na france ya kozwa bape bameshe koteka ya bato nazongelaki yango ndeni mpona pasi me ntongo nzambe aloba na nga no rebeka ozozelanga esika bien na bandone turonde nakangi motema namoni na wumeli namoni na kozonga lisusi matin omwa lisungi ya 1 euro 2 euro na bana na ye bakanisa bana na ngai nga mo mpe bakanisa ngai nazanga alipa olia te sikoyo nakomi mwa lese ozomona nazangi mpe elamba olata te nzambe azosunga ngai ozomona fo kotutela mpe nzambe etolo eza te kolakisaka kaka mpasi non nzambe maintenant il prend soin de moi ozomona nzambe ati mwa mwatu mibale misato bayedaka se rebeka eya lokumu te fu tokumisa ye te totémoigne ye te fu totémoigne ye eza te kaka tolobaka ana na mpasi yayoka nzambe olelaka mpasi non nzambe asungaka biso mpe ozomona me tomoye totala esu bambongo ebele wana eza te wana c'est le monde na minute oyo nakoma mona ngo lokola mokili natika mokili na bambongo na bango nakoma ovanda natalela nzambe est-ce que bozo comprendre mateya oyo toza na eza mateya bafutilité te balakisa bino koma que un enfant de Dieu c'est la classe non un enfant de Dieu ce n'est pas c'est la classe un enfant de Dieu c'est l'esprit molimo mosato fo azala kati na ye ye nde akotambusa kosunga ye mais soki babandi bino c'est la classe ya molimo eza le premier c'est ton Dieu ozomona apres ya mibale omilingi ya misato okelinga moninga na yo ndenge omilingaka l'amour du prochain un enfant de Dieu c'est l'amour un enfant de Dieu faut azala na compassion un enfant de Dieu faut alinga nzambe na ye un enfant de Dieu faut respecter nzambe un enfant de Dieu faut banga nzambe un enfant de Dieu faut tambola na makomi ndenge nzambe na azolinga koyiba te koloka te kopumbwe te na butu kopumbwe te un enfant de Dieu ce n'est pas la classe quelle classe classe spirituelle ou bien physique parce que toi na monaki un enfant de Dieu c'est la classe bakoma kolakisa bilamba na réseaux sociaux bazwi maloba wana batie un enfant de Dieu c'est la classe ce n'est pas la classe kota na chambre abolongo na se invoque l'Éternel cherche les relations avec toi et Dieu et cherche la communion avec toi et Saint-Esprit c'est lui qui va t'aider et il va t'assurer si cette année tu vas finir ça ou bien cet événement qui va venir bien ça va finir bien bo zelango le quoi et moi eleki moi est-ce que toi aussi les ça moi tante aussi ça maman bon mon angolo kola les solo batu bakufi biso na Congo to bambula ne betaki ezaki les solo sengo ba famille choleki boyoka kitoko to boyoka motema pasi ba mama o batala ngai bakufela mibali na corona bakufela bana bakufela basi ezaki kitoko pona bango to ezali lokwa pasi ya mawa alors o ezoye eza pire que tout banzela ekangama mai ekotomboka bokoma makambo na oloba mai o bomonaka ekotomboka mai ekosilika banzela ekopasuka mabele
panza ne fongama de eloko etireti pe kangama ozomona mabele ko pasuka biloko toliaka Afrique ko yate me na micho biloko ezoya nani na minicho na biloko ezoya nani nzela eza na nzamba alobaki okanga nzela me nzela eza ofungama bato ba voyager bato bake Kinshasa ba ozonga ba voyager basa ba voyage nzela eza na yo ofungama siko makambo ngo bino bozela ondeni fu bozela makambo eza ya somo ya minene eveneme kosama na Afrique penza baoloba na tango wana même mémoire ba Israël licho bomona ba congolais mitema mabene kosila to lala to la mukaka bonenge nani oh nani koko na biso liboso na Adam lala kiti professeur soki profond sommeil donc alali profond sommeil asutuki de coach bazwa ki de coach basali Eve moi to lala bolamuki ka bato asika so boye bate Dieu il est capable de tout yango moni biso to te nzambe puissant nzambe abomo nzambe asana makoki esanga ndelo nzambe wana soko lalo lamuki bolamuki muto asika motema mabe ke ya Bible lobi toutes les plantes que mon père n'a pas planté rosa déraciné te quand to loba na prière mais ezana tango écriture wana ça va s'accomplir et ya pende ça déraciné pende a solo ba mama babwaka bambasu bango nyonso bakufi bato batekaka maladi na wenze bakufi na Congo. Cet événement est partout. Pourquoi nous avons kangela biso likofi mboka lokwa roi des autres tout abiso ayebi pourquoi nzamba linga zwa kembo na mboka Congo alors Congo wana azana pasi ya kobota zemine mko kobima mwana na to yebi nde mkola obota te ozomona moi ça ko na zemi 9 mois pe akoti pe mwana ya 9 mois mais jour ya obimisa mwana sama kolo mwana ye mo pa yebite akola la boy papa so bote bande kamba moko aha akepe na hôpital ya kanisa obota mwana pasi ane ume te kobota omona pa la ina pasi obota lobi na tongo bomona ngote ah alors toi on a maté ya ba futilité te ya comment être chocolaté comment être avec belle te toi on a posa maté ya repentance sincère na ba assemblée po ba milengela po liwezo ya bakufa kati na bonzambe bakende kati na bonzambe ata bakufa valage ba se repentir sincèrement babika ba mona vie éternelle nzamba la kisini après na bandi côté ya batomba babimi na ba assemblée wana nando te ya batu wana na ndoto nando yebisa bango ke tobanga nzambe lika toza na communion na ye nzamba lika toza na ye totosa ye tobanga to respecter ye toyokaka ye nzamba lingi bo nyonso wana na olobango wapi na ndoto kaka na bato batosaki babimaki na ndako wana donc ndako wana ezaki ndako moko ya étage ya 4 niveau ngasko nazoba bobima bandako wana ezokweya ezopasuka ezokwa bandeko apa mokuta oloba alongwe kosama te mibali bino bwana tembe surtout makambo mate ya penza mapeso na batapamba pe bato ba diplôme bana otenga na diplôme te na diplôme te tam soye ba te na diplôme te ozomona eke bimesu na ba non diplômé sikoyo ozomona ngana ndo mata classe pena na kome pena na 4e maintenant nde na ndo mata classe Congo wala fu ba professeur musuba longwa na ebite tina koma kia mama Marie oyebate namona kabo na swinga bien chance namoni kabo na swi diplôme na ndako chance bango bayebi na sala te joka mwana banga tanga na mayela baltu mususu ozomona nzambo siko toza na ta wana ya ko se repentir mabe ezokoya me tobongola mitema tolinga nzambe totuna bato tozolanda bazaka na Yesu ti lelo question mutune eyeli biso tobongola motema totika mabe bolanda teke basali boye pona ni kutu bandoki babandi ko profiter kutu avant ya ko dépouiller déjà bandoki déjà bayebi déjà ta otokende futo za lokola tolata ba poso pinda ya brebis bana meme to se dépouiller déjà pourtant bon oyeba on a trop taba oyeba ke bango bayibanga va bazaka na nzambe na momo kutu batu musu bana kitambala baza kutu ya Yesu te yango Yesu azotuna siko bato balandaka biso botunaka bato bino bolandaka tozalaka na ye kaka to ana relation pa malamu na ye kaka mutune eli biso nyonso o papa denosa makasi azalaka na nzambe batuni yo mutuna mama te ya révélation azwa ngo kapa Yesu batuni yo mutuna bo swanisanga te nzambe mutatuni bino mutuna bokoma bo swanisa baninga pona ngai awa Yesu yo tinenga na zwa kombo na ona memango partout na te bato repentance
oloba ete Rebeka sala ba fanatique na yo oh mi comme ça fanatique na etali ye moko ya likola mutu na te mokolo suka papa ko kontenga na ngote pona sali ba fanatique ya te baswanelaka nga babundelaka nga nga nabona ozanga lola likola peuple oyo Moïse azanga kanaka likola peuple oyo naboyi na nga makambo nasali bango bafanatike na nga te bazala bana na yo nazolakisa bango kombo na yo oza nzambe ya bomoi nazwi Romain 10 yango natanga mikolo nyonso mpo bayeba nzambe ezali yo ezanga te nasali idolatrie awa te bato mo ya ngai moko pire ngai moko awa idolatre so bayoki bafingi mama Rebeka bake koswanelanga kuna nasali nanga bafanatike te ndenga babenganga na telefone bafinga mpona mutu na bango yesu nga nasali bato abongo te so bafinga bake defendre te oyo kosanga masumu wana ezali kwa mutu nepali koona nga mpo nga atindi mutu te adefendre ngai nzambe apambola bino nabondela mpona nzambe oyo makambo alobi totika ngo na maboko na ye yawe nzambe bomoi natiki libota na yo na maboko na yo bible elobi soki obateli te akobata na pamba yesu masiya merci mpona barévélation oyo ozopesa biso bana na yo mpona ka ezomema biso ka na repentance toujours ezomema biso ka na kobanga yo natiki libota na yo na maboko na yo bomba bango Seigneur Jésus bao bakoluka na bosolo kutana na bango bao bakotika pe kindoki mpo bandoki baze ebele papa bao bakotika pe kindoki yamba bango ndima bango kolo sala bango batémoigner grandeur pe puissance na yo nzambe ya nguya nyonso bahypocrisie nyonso pe bao bazwa kojuge baninga sa raison nzambe ya nguya nyonso yesu bao bakoluka na boso bakobandone makambo wana yesu masiya tika tolimbisa bango yokela bango mawa yo lobaki osalaki affaire mpona biso te osalaki yango mpona diable na bademo na ye me nzambe tala biso nde totondi na lie de tourment baekelamu na yo esengelaki tokumisa toadore beti sala savoir kangola biso nzambe babeti wana eza bamaquillage tokóma komona deja soki toasa maquillage boye toya mabe fu tozalaka na bamaquillage barouge à lèvre nde toya kitoko boye toya mabe nzambe bomoi nzambe bosantu fongola peuple na yo miso lakisa bango bolingo na yo mpo babika kolo olobaki babiloko wana taki toza nango na bamboka na yo tokokota te nzambe na nguya nyonso bayebi te ke enlèvement to vie éternelle ezali kondima yo lokola mokonzi mpe mobikisi bato bakobikisama me bazoyeba te eza na formule mobimba mpo oyo aremplir fo tosa nzambe otambola na crainte na ye oyoka ye meme kokebiso azokebiso fo keba kolongola mabe azolongola fo longola nyonso wana eza na kati ya assemble ya kokota lola eza kati te so moto andimi lokola mokonzi mpe mobikisi malgré abimaka na homme maria bato malgré asali ekobo malgré aboti mwana mobali mosusu apesi mobali mosusu nde akokota lola mpo ka andimeli lokola mokonzi mpe mobikisi amene eza sauve me nzoto koto asala ne masumu soki bongo papa me riche wana alingaki atinda isenga abraham te ayebisa lazare papa abraham tinda lazare ke koyebisa bandeko na ngai alingaki te parce que déjà ka balingi bandima babiki me mabe oyo bazalaki kosala meme na ntango ya noe mabe oyo bazalaki kosala nde yango ekondanaka bato ememaka bato na pasi na liwa salaire du péché c'est la mort eza te soki moto andimi nde abiki péché koomema ye na kufa tika bayeba salaire du péché bayeba lifuti ya masumu ya désobéissance tika baapprendre lisumu ya désobéissance ya parole na yo ke ezali liwa wana ezali enfer to lieu de tourment nzambe ya nguya nyonso yokela libota oyo mawa lokola bazokoba na repentance nzambe mimonisa yoloba biso toluki yo tokomona yo kolo tika tomimonisa kati na biso natiki video na maboko na yo na bandako ekokota tika te yesu bana no batambola na kobanga yo kolo tala opesaki nga ka yango oyo nayebi tala mosusu te kata notiaki nga yango naza komultiplie quand même nga kuna lotaka ndoto na moni yo me natiango na misala bato mosusu baboyi ndoto me ndoto baza koreve kolobela makambo ezai balota baprofete bamona na bandoto balobela yango me lelo na ntango ya lelo batelemeli ndoto ke nzambe asolola na bato mosusu na ndoto na kati na masumu yo na ekobo na moi nzambe aobenga wapi aobimela o awapi akokutana no lokola sol bible elobi efe grâce à qui il veut moto mosusu nzambe apesa o ndoto azangi kosalela tala wana sunga bango baplace baza to mosusu eza koempêche bango basalela tala wana tala ngai
na kati ya commerce moko boye eza koempêche ngai nasalela talon mpe yaki nga me na ntango comme etikalaki moki olingi osauve ngai obimisi nga na commerce wana mpo nayeba olokwa mokonzi mpe mobikisi natatola yo nasalela yo papa nazalaki ferme sikoyo balobai nakosalela yo te obi pas de problème naza nzambe oyo nakangola nabimisa bana na nga na kati na Egypte nakenda na bango na kati ya Kana outi kobimisanga place oyo bato baza na posa bakota me yo obimisi nga mpona ya koyebisa bato base repentir ozali nzambe moko puissant nzambe moko nguya yesu natiki libota na bao baza na batala na bandoto balota bamona okobimela bango bayoka yo na nzela ozolobela bango bana tala me bazomona ndenge ya kosalela te yo nzambe oza na nguya yo nde ozwaka moto tie na esika oyo ya kokokisa mokano na yo mona bana na yo bao baza na batala nalakisaki bango tala ezali ndoto nalakisaki bango tala ezali vision nalakisaki bango tala ezali ekuti oyo bayoka nzambe aloba na yo nini nzambe apesa yo nini yango wana nde tala na yo salela ntango salela ngonga mpo ezalela yo trop tard te me na baoyo bazozela lisungi na yo tika omimonisa na bavi na bango ndenge omimonisaki na bomoi na ngai ozali nzambe moko nguya nakabili botano na maboko no na bao bazolanda nga nazongisi bango epai na yo ndenge Jésus azongisa biso epai yo tata nde ngai mpe lelo nazwi bao baolanda nga na bosolo na ganye bango na kati ya tala oyo opesi nga Jésus yamba bango mpo oyo olobaki nazwa nkombo na yo namema yango liboso ya peuple na yo nalakisa bango nkombo na yo mpe nakotisa yango na bisika ekotaka te ata na bato baboyaki yo lokola mokonzi mpe bobikisi nalakisi bango nkombo na yo na bao bakondima tika te bazala sauve mpo yango wana ezali misala ya multiplication ya tala oyo opesaki biso libota na yo na maboko na yo batela batela bana na bango kolo zongisela bango autorité oyo baperdre likolo ya bana na bango na nkombo na yo Yesu Masiya na bondeli bongo nalobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus de Nazareth do wana so na osambela kingo ekendanga kabo na mleyo na ngana sambela miso fungwama sika nzamba Israël apambola bino abatela bino azala na bino nalingaka bino mingi nayebi ke bozo comprendre c'est Rebecca nayebi ke bozo na kwanzaka nga na kwanzaka bozo comprendre c'est Rebecca ndenge azote évangile na ye aza na posaka bo comprendre ke Yesu aza nzambe mpe nazomema bino na conscience ya mabe oyo biso tosalaki tozala conscient nango mpe nazomema bino na interpellation bino botala bien kotoni bokweyisaki tosala repentance tobongisa biso na nzambe donc nzambe aza motu te nzambe aza nzambe atikali nzambe incomparable Dieu édoutable soki nzambe nalingai naloba mabe elingi oyelanga bitumba wana bango babe achrétien nzambe baninga me nzambe mopa aseka bango te nzambe mpe aseka bango bafoji nzambe mo aseka bango so naseki bango mabe te me nabonaka rando na nzambe na bino bino bola se Rebecca nzambe ya Israël nzambe bosantu je vous aime beaucoup nzambe apambola bino nzambe azala na bino soki oza na conseil ya malamu ekokomela ngai so oza na conseil ya mabe oyokaka nzambe te me yo oyokaka yo moko oya na ondeni mpo eza molimo ya kere te tika nzambe abatela bino afongola ekuti na bino bandoto na bino ezonga malamu mpo te bozala na communication nzambe wana boyeba tante oza na mpe alobela bino confirmation ya bapaster na baservante oyo bozolanda mosusu babonga nzela batika ekala bateyaka actualité bateyaka temps ya bafutilité bateyaka ya bateya banal mais soki oyo omoni lokola puissant nzambe azala na bino au revoir je vous aime bye bye bye